te. Na bien, pas ça c'est ça. Allez, Kamuni. Na yebo lukai. Oyo lukai. Oye bikabala. Na yebi ko? Oyo lukai. Badia ya. Pardon. Vous avez le bon nasema pour le yomo. Des patrons. Moi je me voyais au logo na mama na suka na nzele. Hein? Tara kitoko. Moi si pena, moi Sorti. Moto. Sorti. Allez. Ah, Toi sans souci hein? Toi sans souci. vous-même. Hein? Ici moi hein? Moi 1, 2, 8. Toi ici pas. Pas sans souci, comme nous. Maman. Pourquoi t'as ventre? Pourquoi? Hein? Toi ventre toi. Toi ventre toi hein? Autant moi. Tu veux ventre tu veux ventre seulement. Pourquoi tu ventre? Ventre gros. Moni, vous avez passé au commun dans la zone. Ah, papa ngana yete na indenge olobaki na ngana yale. Wala mama ishandio. Azara kana mbiza mama ishandio. Uyo kana sore mama ishandio awa na ndaute. Suggestion. Oh. Vraiment. Mama, kanga porte na zuide film. Aye kuluka nini na ndako? Ngai na zadia wacha shamba badi nzita na kuluba. Ngai na ngai. Nuza kulenda nini? Pala fantele munene. Papa sana bulo? Ah, c'est dit. Vous voulez pas les mari boulot? Na balabala. Hein? Yes, c'est quand. À la balabala, ne voulez pas les mari boulot? Le ventre. C'est dit. Bon. Segoyo, ngai la Bénédiction. ça. Nangai na ibino nane mkonjina ndako. Qui est moi qui est le capitaine? Allez, Faux patron. sauterelle. Bima, sauterelle. Aye kuluka nini ya? Na yego somba biloko ndako papa sa société na ki maloba tina ki ba commissionnaire ba sala commission pour la bakiti ndako. Ya wana ye tapesa nga ndeka na ya. Kiti oyo wa oyo eza na ndako koma. Wana yo zadi muyibi. Ko bakiti oyo yesi ka bakiti oyo. Izadi kumani bakusalaka yina ndako minkolo yo sika ikenda disika wa. Tama kamus. Na ibisaki yo biebo mengo. Naza bakiti po wana ya gidi boso. Yo batinda yango kulo isiandio. Moi pas pour hein. Tout est kaka. Ça quoi? Musuzu kuya. Quand même. Ah, bon, c'est lui hein. Siri. Allez. Sauterelle. Moi c'est quand même hein. Quand même, comme ça quand même, on peut kataba. Même la taba. Vers moi c'est la bimit na ndako yo kuja bangala. Kaya, quand même. C'est quoi le kataba? Papa, c'est maman c'est Dieu. si tara kene papa pardon. Maman c'est abayi ya. Mo yo yebisa ki mama teki ngala yo kusumba biloko yo posa. Kote wala na pasala ki. So ya mo avant de tout yoko. Donc ya da ka boye. Sérieusement, mal organisé ou non, Hugo? Mal organisé, j'ai quand même. Pas de frères. Français va y éviter. To si sa ngala pena zonga za makambulia osala. Bon, il y a un bon moment, vraiment. Na ina mbo metal wana lo baki ele kimingi net na kuzonga boye na kinde pe ko bungisa. Ah, o bon, c'est yeso mona bakiti ya boy. Tara yo bakiti ya boy so mona ngwe pa yanal. Lubi sanga kombo ya mutu wana. Eza boy. Ipa ba rosdan. Parallélogramme, parallélopipède, triplex, triangle. Ce qu'on ipa ba binga ngo conditionnement d'objet direct multiplié par sociologie. Papa ndenge ezali boye nga sepeli na ngote mena ko somba kaka na kene osalisa lisusu sima wana nyonso wana ifo batia lisusu mwa biloko mosusu kuna na sima yango wana lobaki 200 000 eleki mingi na yeli yo 150 000 okozwa soki 150 malamu neti kaka soki boye pesa kaka 130 pesa kaka 130 mais nga na kakolaki na nga bina na moni 200 000 na longo 50 000 ozwa 150 te ba iloko ya 150 soki leri yaki na onte wana ndenge lokolo soki yaki boye vandi eza kopesa kaka fantasie na ndako pesa kaka 130 pour 150 wana moye kampete to discuter ka mingi te na pesa ka mbongo nga na kende 150 ata yo mo biloko epi mati patron ici. nini Nairobi. 150 eza ibele. 130 wana yoza koloba eza moke patron. etali yo est ce que c'était regarde rétroviseur kutala boye etali yo Patron, ramena sauvé yo pour 150 wana eza ibele. 130 eza moke patron. bien sûr Oui. papa bongo yo yebaka te makambo nyonso wana nayoki mpe bolobi français milai oyebaka te français na yibi na ngai donc ileo kaka mpona contre calcul ko nazalaki na mwa faute mikemeke na calcul yango wana mpona mbongo mpe na busani tangaka aza sala kombe ya 150 ngalere yasalisi ngako ekoki nakoki mpe kokosa yo te papa eza juste eza juste na nano tika kaka nasi nakotaki papa ata otikaki kotanga nsima oyebi epai na ngai zira nano
bazolekisa lele tala salelanga décharge mokanda moko boye nakende nango waka pie moko boye ke ozwi mbongo na ngai na poko na kotinda mwana koyela mokanda wana bongo soko alakisi yo opesi bakiti charge batterie ngai napesi yo mbongo koma kaka ke nayebi ke nazwi mbongo na yo montant tel wana kubanga te mama isiandio kazaka na confiance kuzwa mbongo na yo kende kaka yaka mukolo yo dingo zuba kiti yango kasi mutu na kotinda oyebi na yo yete ngai nakoya lisusu te mpo nazala makambo wana osalaka convocation ko opesi mutu convocation natinda baya kokanga mutu awa nakotinda nde baya kozwa bakiti yo salelanga kaka mokanda ke ozwi mbongo na ngai otan comme ça dilera koyasala otekene confiance mpo namoni awa epa na bino makambo eza mingi ta mosu baya mpe kogangela ndenge babandi kogangela ngai soko nakotika oyebisa na nsima soki asali tika koyebisa ye moko akoya nakotinda mpe mwana mwasi nakotinda susu mwana mobali te mpo naza na mwana mobali na ndako te so natindi ye oyo bayaka lisusu komenase yawo te baomanase te confiance ya na pokwa kaka boyo na ndako boza na bino bieka kati toza te opesa bango mboti ya confiance ya amaisiandio mokolo wana nasilaki yo Patron, pona mbona wana oyo wana ça fait 2 mois nazozwa mbongo te okopesanga ta avance te patron ade yokonanga na manga mutu nakuyimi koro mbongo ezalaki te oyo ezaka sianzi moko yai kaka ndenge wana prazari opesa yosu mbongo mais patron bakiti oteki na miso na ngai même droit de l'œil efale nazwa ta droit de l'œil patron na miso na ngai oza koteka bakiti yango etikala ikombio 7000 7000 mingi bo soki boyi tokena zinapesa mili kaka miri opesi kaka tawa mpo nazalaka sir bana na ndako ça va pas bokenda kochange 5000 oyo confiance ya oyo biloko ekenda te soki mbongo ebomona bakangi sunga change bongo olingola 1000 ya miri oui dans la case 1000 ya na euro 4000 ya merci patron merci ya merci patron patron alungulaka yo epawa te sur place kaka wana ndako bonga surprise olungola nga donc bongisa posa kitu wana kwa wala nakwe installation isikanje bala mo oyo lelo nakutama sikini naumele susu kama meyake lubi itembu lelo naumele donc teli pa wala ezala cmsa oyo tala na siwa napesa banyawu ondima nga nazwa lipa napesa nyawu oui oui ongiraka Assalamu alaikum. Ni. Pero ¿dónde la matan? ¿Cómo vienes a mí suelta la niña? Lo baja, ni. Maman, on vous look, on vous sexe. Ah, on le va dire carrément ça. Moi, à ce moment là, qui pendait au soki ni na nafui ba kumpe. sorti méchant Kota, aona kama sasa. Tanga izadi dikambo munene asia. Bon, sexe. yo olubi sexe Donc, look. look On vous look donc, kaza ko look ayo. Bonjour. bonjour Et bon appétit. Quel désiré? Mangez-vous? Buvez-vous? C'est quand même de lui, hein? Mufaya yeso.
C'est quand même. De lui, hein? Non, c'est le problème de Diallo. Je suis venu ici pour le problème de Diallo. Je suis avocat. Le gouvernement m'a envoyé ici pour plaider la cause de Diallo. Avocat? Zila nanu, quoi? Allez, avocat, hein? Nzete izalaki awampe avocat. Ndetu kataki, hein? Ukataki baba. Coupez avocat. Coupez lui. Diallo, Coupez avocat. on a tué Diallo ici. Les nzete d'avocat, quoi? De manger, hein? Utala kabanda kwa kukota te. Oya wa français biso tu barusa. Maurice Ngrefisa ça. Lui avocat où? Lui avocat où? Je suis avocat. Ah, écoutez comme avocat. Lui où? Donc, maman. Hein? Yeah. Toi, avocat vendu, hein? Non, c'est le problème de Diallo. Je suis venu ici pour le problème de Diallo. Hein? Donc, il y a le bien. Il y a un problème, il y a Daru. Diallo. Ya, Gao. Aye pour la Sasa kuluka malamu nde bafoka izadi kenenda nukutala na dibanda soko mafoka izadi. Oh yes, sir. Deo. Papa lui voka lui, hein? Je suis avocat. Le gouvernement. Sasa ni yeye la voka tala kuna na dibanda. Na dibanda. La Voka. Natarema. Ngako papa. Uzaku yibate ingana za mono ko? Hein? La za ku makamu nyonso za kuluba mono bakisa ka za bakisa. Moene? Lui voka. Li. Papa, tara. Yo so yo za mu yibi. Bato ba mi yibi ba kontera mai bato. Azadi kwa ya tala kaka ndenga. Afoko sanga ayena ba foka kuna na kitara na sima mama. Ilo ko mokote. Wapi ba? Nani? Avoka. Sasu benga na nipatalo nayo. Au moins yo mokele yibi sa patron. Yo mokele yibi sa patron. Papa toi Daro. Je ne suis pas Diallo, je suis avocat. Le gouvernement m'a envoyé ici pour plaider la cause de Diallo. Auprès des autorités aéronautiques. Donc, alobi boy. Kuna na mboka na bango awiti uji wapi? Où venez Venez ye. Où venez lui? You. Venez lui toi où? You. De l'Ouest. Lui était you. Wapi? L'Ouest. Sénégal. Awiti kuna bakonja mboka na bango batini ye awa. Aya kubimisa Daro na Kaso. Atunga na ye. Na ibisika wa. Oh, yo mbona nini lubaki kala tempoza kulubaki sutu. Tendez lui, hein? Hein? Lui rentrer. Nyumbata bwe bopesa nga kanda binja bino yo zwa sikote moko oyebe wolo ye abeta wabongo familia na bino yawa abeta bango lisusu yo salanga yo di Silas croisez bras Mred. Yo, toi, vraiment, ici, toi, bon, toi, hein? Bon, gardez-moi, toi, qui, Yona. Adios. Non, preso. Patron. Kikongo wala kikongo. Aza tu nanga makongo awa biso so do benga ni na France. Mutu ayi yoyo. Mupai. Yango na esprit. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va? Comment? Tout va bien? Ça va? Où y a quand? Yo, ngajani? Patron. Ayi vini karate. Ngana yebe soka solo ba kimpende una so yeba hutu te. Sisi kipende. France ayibi. Ayebi. Bon, comment ça?
Ça va bien? Ça va bien. Bon, Chico. Maintenant. Je suis venu ici pour le problème de Diallo, je suis avocat. Hein? Le gouvernement m'envoie ici pour plaider la cause de Diallo auprès des autorités. Nani? Nani? Qui? Diallo. Daro? Eh! Au moins, vous me mettez à Binomo. Voilà. Chico, toi. Daro, c'est Daro. Daro, on va me Chico, batindi yo me arrête sous esprit. Le coup, on a maintenant, toi, tu veux insécurité. Bon, tu veux solutionner. Tu veux solutionner des médicaments pour le mois prochain. D'accord, parce que. Bon, nous allons se qu'est-ce que c'est? Arrête de poisson. Bon, oui, tu as couvert. ah, tu as un beau calabango, hein? Ah oui, tu as un bango, patron. Bon, Namboka, de toi, village. Qu'est-ce que des paroles pour toi, gouvernement de race? Partez. Gouvernement de race est absolu, juste, accueillant, bavardement, parce que toi. Patron, c'est ça le mot qui convient. Yangouana. Kanti luba kama lembe sikoza kuganga wanami. Awo ibanga. Oh yeba makamunyo so madambo. Luba. Akoja ibuyi. Akoja ibuyi. Lelo tukutara pour circuler le trou toi tu as pénétré entrer. Gaya. Sanzambi tara basiazo tindiranga. Useka kate soko uzadi na kana. Sikuza kuseka yako kanisa nde. Izadi ya mpamba. Sasa mwana uri kura théâtre. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Yo, Lungawan. Qu'est-ce que? Tunana nukombo na yuko. Bon, non, toi, qu'est-ce que ton nom? Je suis Ndiaye Idrissa. Ndaya? Ndaya. La lui comme le Ndaya. Bon, mais c'est Ndaya. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que? Toi, maintenant, ici, de Béla, pour 2 jours. Non, je fais ici 2 mois seulement pour le problème de Diallo. Après, je rentre dans mon pays où est le problème. J'ai fait seulement 2 mois et en plus de cela, c'est ici la maison de Diallo. C'est ici la maison de Diallo. Hein? Bon, c'est une maison d'Aro. C'est le bac 343, j'ai lu ça, ça se trouve ici. L'adresse. Ngarios, Patron. descendez. Zarawana, alors le bas, sinon on a aussi capable. Dis, explication. Et ça y est. Alors, qui n'est pas là. Alors, patron. Donc, ça veut dire, yé, awa. Ba konzi ya mbuka na bango, batindi aya awa pour aya ku libérer Daro. Donc, alungu la Daro na kaso, bazo ngana na mbuka na ku. Yango explication. Yango batindi yango batinda ki. Bon, c'est quoi? Maintenant, comme on doit tindé. Comme on doit tindé. Bon, qu'est-ce que proposition? Yapamba, 0-0. Maintenant, toi, si tu es ici, comment tu es mais condition. Donner garantie de mission. La garantie? Mais je reste ici 2 mois seulement. Comment je peux donner la garantie encore? Quand même 2 mois. 2 mois, c'est quand même faire de réciter. Donner 2 mois garantie, 15 000 Isaïe. C'est quoi, toi, tu vends d'accord? Toi, tu vends. 15 mots, patron, 25. 25 mois de garantie de mission, parce que le grand. 60 000 $. On est basé. Je vais vous faire une photo. Des patrons. Mbongo peut-être, mbongo yangwana. Et ça peut être mbongo, des fils. Yambo Kanabang. Yambo Kanabang. Le second, tu changes. Je vais changer, mais bien. Ah. Yo, il ça va changer. Maman, elle m'a parlé comme ça, pour vous changer le son. Oyo wana misusu babenga na bango po baba usala mama mabe. Babenga na bango sikoyo e koma bana banki basanze yo maramoa maramoko ba pesio ko sikoyo mbuko na biso mbungu za kukaka kukendengwa na valeur za kibiye yango na desio wala yake ba suku zimbongo lokola o babenga diviser yango devis ukira banki
ipa msuta ta mutu ya mkuya kumzira te soko pesi na mutu anzira kosio kende kaka na banju pesi basari yo sanzi bara mbongo zungu na kesi ya leta na kesi ya solo so mabinga ngo bavard de monnaie si baravage kena ubongo sira ye chambre wala o yo lala yo lala yukugu bongo sira ye maintenant c'est organisation apesi mbo apesi oh qu'est-ce que tu manques qu'est-ce que tu manques sira ye kuna arebuza na nini sira ubongo sira ye chambre toi tu attendez-moi il chante bien Yo yuba makamote wa usuri iso yo ye bongora Padios na bongi sere patron je vais parce que tu es malade kena zo yuka malade tu es à l'hôpital merci patron toi yo na moni obese mongwebe toi beaucoup argent toi Non. Toi gentil. C'est nous, c'est comme ça, nous sommes très gentils, nous. C'est ça, l'islam exige, c'est que toute personne, tout croyant musulman, il faut être gentil comme ça. C'est ça. Moi, parce que moi, travaille ici. Lui, ici, était ici, parti, patron, moi. Mon patron. Parce que, mais, physiquement, patron, rien. Habitude de ma patron, rien. Attitude de ma patron, rien. Aspect ma patron, rien. C'est pourquoi moi, lui, toi, beaucoup d'argent, toi. Est-ce que pas besoin de moi, Namusara? Non. Et le problème, non, je suis venu pour le problème de dialogue. Moi, je ne connais pas ça. Je suis venu tout simplement pour le problème. Landangaye. Yo, moi, Namusara, même, éviter. Yo, Nasurobana, yo. Pas besoin de enfants, service repassé. Mais je ferai ici 2 mois seulement. Je vois comment je peux avoir un enfant comme de service. Même il l'avait. Les amis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc tu ne fais pas. Awa, kulongwawa. Si na kaso kuna parse ulongo la diaro. Est-ce que kuna benza yo ata yo mogo. Nzereza mabele. Poussière kuswana si. Oyo nzambaro mogo ka kuye na ngo. Mama. Toi, moi, toi. Enfin, service. 2 mois. Vous jouez en bas. Pardon, maman, vous boirez. Vous jouez en bas. Alors ça va. Payez-moi, Bon, allons dormir. Oh là là, ok, là. Je vais dormir avec toi. Oui. Bonjour, là, les nangali kamoni. Fona kamo sayo, tous en mon payat. Fona kamo sayo. Donne, fais ça. Fais ça pour you. Yo. Oh, fais ça pour vous. Fais ça. On va wolo. Demain. Debout. Allez, pratique. Yo, on a même ça cause. Yo, patron. Ça cause, c'est ça. Tenez. Tombez. Ndugu, musara mwekisi. Nega na lubagina. Na mukiri foko zara patience ireki nyonso. Omoni ke patience ireka ki bosi koyo na yo koya na za comme horoscope moko ya kuza patron moko ya bien. Patron moko valable. Mutolokola patron wana eske yako kubarukira ngati. Côté musuna mona ye pena bien te côté mususa sa bien bon. Fena ebité. Il bon. Bazera gaye. Siko mwana mai wana longwe
mwana musara na ye eske Ngadia. akumona ngo zarusi oh mwana mama nini Yo bana ba courage, vale bila kete. oh ngaza soma musara na yo titi Ha? tokomisi oyo bakamaradi Ngambo wana o ba pesa ngam wana siri nyoso. esiri Tokomena ba kamaradi teme. Oyibi ngam tuna mema kiyo wangadia. Soke bani ubana kumona créer boy. Il faut busana ngate. ona obosa noti Yake wa. na hivi te sokwa zawapi 40 na ngayo ake kulala muke apres ya kotikela nga mbongo biloko Mais il faut yibisare ata soki boza coopérer wana. Ngara saka ba patrouille ya ndako. Hein? Ngaza ndako za ngai. Yo ngam tuna soka na musara. Ngadia ya ka usara pa ngai. soko babingi patro ya ndako wana patro mo na lero wana me lero lisusu te oh zara patron Ça va monsieur Ndaya? Ça va bien. eh yo Comment va l'école? patron umeshindai Ngadia. Patron. 5 000 zaïre. eh mais c'est petit C'est beaucoup, il faut préparer. Tu fais le boulay, tu connais le boulay? burai Boraïma. burai ah Ce n'est pas c'est le boulay. connu il capte les ballons Non, ce n'est pas ça. Soka ringe ba jouer na Boulaye. soka ke na obeta na equipe na bango. Ba Tu connais les riz, tu connais les riz. mais bango nyonso tu nari na burayima bango nyonso tu bazalaka na défense Ngadia. soki bango te nde topola kaka c'était contre Tunisie Boraïma. Ngadia, patron tu me prépares le boulay. Tu connais le boulay? préparé Le boulay, c'est le riz. riz Mélangé avec le sauce. Tu comprends ça? oui patron Hein? oui avec les Attention. Non. pas les porcs Non. Ça va? pas les porcs hein 5 000 hein 5 000 zaïre. 5 000 yo kaba patron 5 000 kaka boye talata yomo Ngare. nongo Comment? kaka boye kiosalaka fo pe tera patron soro biloko akodia pamba ya midi 5 000 5 000 wana ya odiaka. Pesa ngata miriko. nini Yebi ako yiba yete ola biloko ya 5 bien ngata miriko. o nayebi bia akoyeba na ye te mais Ngadia ya miriko. Pesa miriko. Ngani nga otro ba isario. Na yibse batunyoso baza kalite opane bazoro ba opasa okertinga nga kwari ni yona mwana ya msanga bia za sumana msara ngate me. Tukumi sikoro kora ha. Pesa nga miriko saba ko saba. sabe so mingi Pona tika da Chris. Koto bumengwa swala senga moete do bipana nyungwa ba longola ye ya za mwasi Ah, tika ye. Na tusara Maria. aza lokola mombonda kamundele na bo olingi peso 1000 Ah. bon mpona 1000 zaidi fukama Ah, ngades na fuka ngam tara tara pata na yo. Na zako bondra ka miri bongo na fuka maka. ya fuka ezaka mokiriti De popi ngam miri fona fuka ma. ainsi va la vie So ki boy tika na yo. la vie ainsi va Tika ka. ainsi So ki boy tika ka. So ki pona fuka ma wana ta. fukama Ah, ce monde est merveilleux. Na fuka maka. fukama kati eza na ngori So na fuka ma pesa nga combien? 2000. 1000 So na fuka me deux fois. 1500 utie maboko likolo 2000 Ah. ukaberenga bomengo 3500 Tika maka mwa. Pas jusqu'à conjugal. ah Opesa nga miri ya. bofukama Na fuka ma pesa. bon eza nango basia ba Tangu suba tu ba oya ko yisa ba ngote ya bien kas. bon tia maboko likolo simba sabato na likolo simba maboko mibareko obia na olomo Kaka pona miri wana. miri kaka Na kulu fasi ya. fukama nango Ngades. es Yo. Yo bazi ya mbongwa. mir zai Ah. sorry Ha? Nasali. Uyo uchi wapi?
Ya bima kia, oyo poni ngala duki yo zamona na. Ndio ngala kura mwaisa sute. Wale za kusala wadika munini za kusala. Sasa sio kufuka mila mwana ya musali wa salaki mwana ya musala na biso. Kuna mbongo. Mbongo na kuna midi zaidi za kufuka masasa. Mbona nini boyo? Nene yimsio. Bato akarti. Mbona nini udigi kutadu zitu tena nsutu na yoko? Ilo na sari buiko yena tunie. Meshandaya wana musogo muzurmani. Aza muzurmani, waza muzurmani. Isugo ya yibisanga basambila ndenge nini bafuka makamona bati. Jonga bila. Sikawa mupaya mtu akula kisa makambu ya mbuka. Toyo mtu akula kisa mupaya. Religion. Nyonso na za kuyuka, nyonso za kuleka wala za kuyuka. Balubila yomufuka ma, poka pesa yombongo. Yombe ngade de basala kabongo te. Vwana na yo. Akale ulongo wa vakansi. Afuka mifona pese mbongo. Yangombe yombe usepedi, pala kufuka misaye. Bona sana. Pala susu patalo tsana la mutie. Bona sana. Ndoko kaka boyo ngala kukenda. Adingi buzoba ya boyo te. Les petits poissons deviendront grands. Ngana komi pe mukoro na komi na omufute mbongo. Afuka. Ibisari mabio bimisi seke. Na bimisi secret na yebisi. Kipena te bongo lo sa bongo sani bongo zambongo. Siko okene wenjele. Siko na ina kene wenje. San zo sase to kene wenje. Yo memeranga sase. Tina sase. Zirana na zero sase. Mukire. Sarano gizo. Ngasi sase. Simba. Siko kile nzira pesa 5 celsius. Na obeso sensa. Na mulanja mafuta. Foto kene otala muna cuisine. Pota musuto ko okuta lutula. Wenje tu. Lutula wapi zo? Lutula. Toke boy. Kuna nzira ya mkushi boy. Ya boy. Ya okuta biloko tu prêt. Bimisi biloko na pesi mbara moko. Adi kwa mwana pendake ui mwana musa. Oh nini? Ha? Oh nini? Oh loko nini? Oh. Na bia yunani yao. Yo sa nini yao. Awa bina ndako. Di vraiment bino musana manière ti. Yo mtoko mfa na kata ndako. Ha? Tie. Mais na kata ndako saka yo. Tie fou. Follow fou. Nadia ya ki? Follow. Ce qui fou, ce qui peut fort na éviter. Pourquoi? Mais na lobi pour la moto di toma botiki na kata ndako. Mama dia konde. Oyo nani? Oh mama, loko mutalibomba bolika munini? Mama na ngai. Yo nani yo? Yo alo. Yo sana. Patron, excuse, 2 minutes. Nadia. On soit zifre sikoyo. On soit zifre. Ni musala kabuyo. Tele kana nu muzabwanda kana yona ndako. Alikayanu. Ai makambo ya boyo ndako. Auti wapi na boyo mama. Asokota sans permission. Sila nanu balu kana makambo ndenge isadiko. Yo soko bado bimwana ya musala le yo muntu kumi sikoyo patalo na ndako. Nalobi ya mama. Deuxième personnalité. Na bimi na prison sikoyo biloko na kukuta oyo mutaliboma ko muvana na kata ndako. Ha? Makambo ya sansusi. Bo bilama na ngana tika kina kata ndako ekomi barobi na yo ya kuvana kana una kata ndako yeso bilama ngana tika ki. Na kwa ngomi desordre bo nini ko? Na meka kikaka lelo. Ni. Nani? Patron. Soy nani kuto oyo mtu ya sokuma. Mama. Bonjour. Vous avez Ça souci. Maman. Mais na lobaki no dalaka ndako. Ubani ko zulanga bato modele bona kati ya ndako akbala ko tuna ngasuko ngai nani. Donc ndako eza ya nani sikoyo na kati ya eza ya nani? Nesa yote mama kenda kwa zaidi ba problème ikutamtu kutia. Mais ndako na lobaki kengelaka ya solo sans souci. Biloko na ngana tika ki osubasu babakiti na eza ki mibale bon. Ndini ndako komi vide bon. Oyo nazwa kai mwana musala na ngai. Mwana musala modele oyo. Et c'est sirako moderi. Patron, je vais ziffrer. Sans souci. Mbona nini batala kayo na meso te ko? Sans souci, nazo kutuna yote. Bakiti ke wapi? Na bato marque aboy na ndako. Bana zu musala ipai ya mupaya. Bakiti za menze. Pono mwego. Pono siko. Ngale kai sango. Siko eri mesandaya yaka adubio bausala tu bubima. Yaona siko lekula malumi wasala tu mesandaya. Wasala kinini? Mesandaya. Tika kiyo kengela biloko eloko moko na ko kuta te. Bakiti za wapi? Eza menze. Mukoro ndako yeyo. Te na menze ko. Mukoro ndako nani? Te pona za expliquer ye. Eza la mama. Yeah. Siko le ngana twaki msiko izunga izunga. Na tala nani biloko na ngana tika.
Mama, excusez. Ngarias. Atika kakuluba te. Makambo izadi awa, izadi ebele lokola ya yeboyo kanti yo batalaka yo na mesote. Mais c'est attends, yo moi. Attends toi-même. Vraiment. Ah, est-ce que tu es sûr vraiment que moi je comprends ça? Hein? Bon, vous en regardez. Sans souci. Mi bande ko ndongo nyuso natika kina na mutu ambeto na armoire ndaka ofungoli ngai vraiment. Ndako ozako sala nini? Ozu mbongo nyuso chewa. Mbongo ezalaki what? Kama to monya kengo te. Sans souci tikali na kati ya ndako okomi désordre na kati ya ndako biloko na nyuso tukoteka mo sino tina bilamba na ngabo sans souci. Biloko ndio mwana kokose bloka singa ko na kufa. Mama, excusez. Bakito na yebi yote na sana makambo ya koloba note na yebi yote. Sans souci eke wapi? Ateka jona. Ateka nyoso. Bani ndako tina ndako yo mama soko sasa zala ki makasi te. Babudi ye na dibumu ti sans souci akwai kuna le bakiti nyonso ikei. Biloko ibele ba ibaki na miyibi awo. Biloko sawa. Fora ndinga ya kusala kwa. Sekuto. Balobike ate wako. Kengo. Na busta yake. Bamiyibi wana ko? Te oteki. Tamo ba yaki. Science. Shina bali babuma ngai. Melonga ukutunga tena kupa. Ya wana za kuanza kusina makamu. Vraiment ndako ezate. Mon père, explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Il m'a insulté, il m'a fait n'importe quoi. Alors on m'apprend maintenant que c'est un domestique. Mais c'était un domestique. Domestique vraiment? C'était domestique, bon, c'était domestique. Mais ce n'est pas possible, il m'a fait payer la garantie de combien de mois ici? Combien? Sans souci. C'était la garantie de 10 mois. Ah bon? Un domestique comme lui. Sans souci. Maman. Ndeko ya dialogue ayena kati ya ndako na ngai ya solo penza okino futi se garantie bimsa mongo garantie wana. Yema waru bagi po. Il est très impoli comme vous le voyez là. Quoi est-ce que la chandio ya maluba pamba yi chandio? Avec un gros ventre comme ça, comme si c'était un patron. Toi tu n'es pas. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Le ventre là, c'est pas la santé, hein? C'est pas la santé. Ça, c'est quel genre de domestique? C'est fini, non, man. Mais non, ce n'est pas comme ça. Sans souci. Y'a Ngaite. Ngade ya. Et avec une belle femme comme ça. Otina. Patron, merci. biloko nyonso osali sans souci yebaka yango ke toza mona makambo nini yo na mwasi na yo ya solo mama kilamba nga na kolata yo okomi awa okomi soko mokolo ndako nde yo antuka bino bobangaka makambo te solo mpenza biloko na banyusu to eti ekomi na yo kana mekaki kaka omeka mpo na nini natikaki apo yo ti oyo komeka Adana na 40 jours ko. 40 jours il faut adongola wana bilamba na nga Kwa maana adana na detali ya uluga. Nini? koluka nini Birama muso balogolaki na mopili. Ya ni tuma. biloko nyonso tu ebolambeli mopaya yango Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est vraiment C'est les Mongolais. Mongolais, c'est quoi? Mongolais, c'est quoi? Mongolais. Matière première cassée. Il ne faut pas blaguer avec moi. Hein? Je n'ai jamais mangé le mongolais. Mongolais, quelle nourriture? Depuis mon pays, je n'ai jamais mangé mongolais. Maintenant, tu me présentes une nourriture qui s'appelle mongolais avec une boîte de sable. C'est quoi? Yasolo mutatiki sans souci. Sans souci. Sans souci. Ngana chaye Mongolais. Dimali susu nango ndimaki. Mutu atiki mbongo na ye penza yasolo opesa ye sardine na kwanga ti. Tuna ye. Sans souci. Mutu mopaya ye yasolo sardine na kwanga. Yale ka kwanga. Ngana itari ngaite. Aya za pe confiance nyo pesa ki para ye. Alubi ye mo na msala na ibazuye. Ngana saka tisuko nde wana indépendant. Et je me demande, tu as une apparence très ambiguë, je ne comprends pas. Si tu es grand ou tu es petit. Moi, je ne peux pas voir un domestique très seul comme ça. C'est forme. En désordre, tu n'as pas de forme. Tu n'as pas de forme. C'est ngana forme Tu te. n'as pas de forme. Mama fwana na yo. Oye bien. Banda kala ya adiaka kaka boy. Misu na yo bote na yo za kukosa ya mwana mwana yazo sari boma wana. Adiaka kaka boy. Yo Il ko est bani. très sale. Tu vois ça, c'est très sale. Et il faut raser ça. Avec des barbes comme ça. Ça, c'est quel genre de domestique? Boso na ti bar. Dis, partons au restaurant là-bas. Etario. Partons chez le Boy, Linga. eza malamu te boy. Biloko boy. Yarba na ngao. Matière première. Oya bana mbuka. Adiaka kaka boy akosa na liboma. Yasolo mutu apesi 5 000 na ye penza ya kolambela ye yasolo mungwele na sardine. Mbongo nyonso totikali kolia.
ya vi na nga na tuni ya wenze salo ngwe zalake moya sumba biloko pa izate ya mwana so kwa mwana toke na kina zero hivi wa akundima andimie eka lolo ce monde merveilleux yele osanya ulu matière première bongo mbarasima baukamo na olambela bango pena di kofi ya ngombe obie usumi ka basioka ko izalwa ka uso olekela bango makaya bo makaya muso beka basioka bo yiba tete transit aza nzoba transit yuka nkolo mona na mbele poisson de mer telema azokamo o poisson de mer telema nde o saili ngalo bi Sans souci. Maman a gagné. On dit maman est banni et banni connu. Sans souci. alors On dit maman le banni, on dit maman, le coup la moi si na yo, le coup la lettre na yo. c'est pas j'étais en train de Banana ya on a banni ko yo kakako. Ozo ko lo ba français, ni ko lo banni. tango yo kenako nazoka professeur aza kolakisanga français na mama yango na sina change na sonorité na kuma fra Yo, est-ce que ozaka normal? nga kandengo tikanga wana zaka ndingo Oyebi ke mbongo na nga na sali ba compte biloko na nga nyonso oye baby na yo. Na mo benga na mwasi na yo. Seri Nani? Seri mumingu Benga pena mutu no wana soko. ngadios mwana mai ya fouiller le mauvais compagnon on t'appelle on vous t'appelle Asa modèle nini? B azaka donc ayi bete Ozolaki wapi? na wenji ngambira azaka oteka sengera simba sikitao bon sima zikita sizaka ngambira abaotamu Na tuni te so ona ningi na yeba biographie na yo ndenge obandaki na ndenge oyebe wana etalinga ite. Sans souci. Na yo. Na mwasi na yo, na mutu no ya gambela. Bozali ko sala awa. Surtout yo biloko na nga nyonso yo baby si na mwasi na yo. Bobana ko sala awa, okobana ko futa makambo wana nyonso. Mais na yebi te pe na mutu no ya décès boy na koko longola ipo. Aza na forme ya mutu kokosa na kachanda ko te. ayibi msala sa ubie yedi kena yo kaka Yo kamata fufu, sana fufu. Onikisa. Musalo yo tikani na ngwa yango wana. Yo obano kena na we. Forme ne pe na wenje biete. fado mene boss ebungi na wenji nazana Yo obano bapigia tikala ko sukola bilamba na ndako. Ekoko lezala kamwa bien. Tolokani? te tokeka ndima bona sani bongo soki musala nandemi Maka mtu na mwana kana kati ya ndako vraiment ekamusanga. Batu misusu Ça va nje? Ça ne va pas? Ça ne va pas. Mais comment ça? J'ai trouvé le magistrat là, Lema. Je lui ai demandé le problème de Diallo. Il me dit que vraiment c'est impossible. Diallo a fait n'importe quoi. Il a fait des choses ici très graves, plus même la gravité elle-même. Tu comprends ça, mon pépé? Je ne peux pas arriver. Jusque-là, je ne sais pas expliquer à Lingala. On parle Lingala, moi, je ne comprenais pas ça. Comment je peux parler? Kalo yo yebi ata lingala mko koka koloba te. Koka te koloba mukete. Allo vini. Kuna. Allo vini. Kaso kinga kubimisa kundinga yo solo vraiment kutike ndengo na njai. Hein? Mon pépé, d'abord, le problème de Diallo, là, c'est un grand problème. À moins que lui-même, le président, vienne ici négocier avec le président de ce pays. Parce que moi, je n'arrive pas.
Mais ça devient de plus en plus difficile. C'est difficile, plus même la difficulté. Tu ne comprends pas, je suis dépassé. Ce n'est pas mon problème. J'ai fait les études de droit. J'ai terminé l'université, j'ai fait le tout, mais j'ai vu que c'était un problème. Il faut encore une autre faculté, ceux qui vont continuer, dépasser même le doctorat pour arranger le problème de dialogue. Mais moi, je n'arrive pas. De toutes les façons, c'est pas grave. Tu comprends, mon peuple, le problème qu'il a. Le bonheur de Diallo, c'est mon bonheur. Le bien de Diallo, c'est le bien d'Indiaï. Il y a une chanson, j'ai oublié de te dire ça, je suis le descendant de Griot Mandingue. On chantait comme ça l'autre fois, comme disait mon arrière-grand-père. Ah bon? Ça veut dire tout simplement, si tu es parti à la chasse, tu n'as pas trouvé les gibiers maintenant. En rentrant comme ça, tu trouves les champignons. Est-ce que tu ne peux pas cuire ça? Je suis venu ici pour le problème de Diallo. Alors son problème est devenu très difficile pour arranger ça. J'ai trouvé maintenant le bien de Diallo. Comme tu es là, c'est une richesse. Tu ne comprends pas ça. Est-ce que je ne peux pas profiter de ça? D'avance, c'est un bien de mon frère. Mon pépé, mets-toi ici. Mon pépé, mets-toi ici. Tu sais au moins que le Zaïre, c'est le premier pays mondial qui exporte de belles femmes. Ah bon? Je vais explorer ton corps. Hein. Mon pépé, je vais voir d'abord la montre ici. Tu sais vraiment entre... Ça c'est quoi? Les bijoux et ton corps, il n'y a pas la différence. Tu vois ça? Je sais ça. J'ai vraiment... Mon pépé, je n'ai pas de maîtrise. Hein? Bon, moi, je ça. Mon pépé. Mon pépé. Moi, on s'est mis sur le bon comme tu là. Je me suis dit, on va faire comme ça. Oui. Qui là? Je suis là, petit. Ah. Bonjour. Bonjour. Ils sont là, Bazali? Bayani. Merci. Alors, Patron. bonjour. Patron. Mambote, hein? On vous look. Imasumu na uti na ndako balobi na ngai yawo. Libengi na ngai yetu kende. Depende. Masumu. nalobi ya ebale yo luka nini na nzoto nanga ebale vraiment okamusanga mingi soko linganga zala clair ke olinganga yi makambo masumu oye kotela ke soko réellement nasila bimi okaze na okufa ebale ozalenda kamwa courage koyebisaka na mwasi ke nalingi yo mpona nini olinga kotiatia makambo nanga kokota na makambo nanga likamo nini Soana no repos vocal. Soana repos vocal. Ngai na zoko luka nde masumu na yeli yo. oye koluka masumu afandaka na kati ya ndako to
c'est sa maison. On a dérangé dans la mobile Nangabo. À comment se plaît, on est Mobile Nayo. Troisième épisode. Alors si c'est comme ça, Mon pépé, c'est qui? Demande-le. Citoyen. Jeune homme. Qui est jeune homme d'abord? Tu m'appelles jeune homme, tu me connais pas, tu connais même pas mon âge. Tu commences à m'appeler Écoutez, entre toi et moi, qui est le plus grand? Mais parlons-en. Hein? Allons-y. Je t'appelle jeune homme parce que tu es mon... Ah, Abdoulaye. Tu es entré comme ça avec des lunettes comme un roi des animaux et après tu commences à dire n'importe quoi. C'est comme ça. C'est comme ça la politesse. Bien que je sois un homme moi et toi tu es plus âgé que moi. C'est comme ça la politesse que vous avez appris. Tu parles. Tu parles. Tu parles et tu me sautes devant tout le monde. Ils sont témoins. Hein? Alors le Tumba a tapé à côté, Bassi Nyoso Bazalaka Ndenge Moko. Ce n'est pas ça la condition féminine. Ndenge Noko pèse à honneur et maman Zaïroise. Tu vois, c'est comme ça. Ah non. Monsieur, je t'apprends que un jour tu me donneras raison. Je m'en vais. La maison appartient à mon ami, c'est pourquoi je viens de voir. L'une des notions les plus élémentaires de l'éducation, il ne faut pas toucher comme ça. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est mon vous coûte trop cher. Et ça c'est ma parole d'honneur. Monsieur, adieu. Moukala. Moukala. Il est comment? Mais comme un roi des animaux, il n'a pas dit ça. Et se croyait dans une forêt pour là où le désordre règne. Ce n'est pas ici. Mais Azolo va roi des animaux, roi des oiseaux à toi Yomoko. Au moins, tu as le roi des oiseaux. Là, c'est Katimbali. Au juste, Moukala, c'est quoi? Ngayangani. Moukala, donc, secrétaire, parti nini. Ce qui n'est pas roi des animaux. Viona Samuel, Kamamadoba. Ah, c'est un gars qui est là. Nagambe. Nasimba seketa. Paya ni tu mambo. Na bana ko bengi kaka roi des animaux. Assemblée des animaux. S. Oh, correct. Ah, urate magamulega yo viemo ko basambu isi roi des animaux. Non, ngaza vous répétez, c'est bien ça ici. Ici. Kura ya makasi ni. Kura waza ya tamsu yi makasi wu. Tamsu izungu wa. Le ka yi kura wa izungu mara mako wu. Faire union c'est simis ni se bungi. Bongo soke songe kure katani. Ikata de bera. Oh, mene kure zo kata na ba voiture zo tambula ndenge. Ana tambula wana maziti. Ndeni, bafini mutu wao. Bafini mutu wao wana mishwa mere. Singala Arabia, ye mere penza na comprendre kayeti. Nasungi bijeni. Osongi pena sendi. Sans souci. Sani onzana na saki on est aussi. Biso to ok. Soko mama ndindi ayawa azelanga. Hein, camarade nanga wana. Soko ye azelanga bimina na patron na zoya. Ababi. On tient biloko na lobaki na biloko so melanga mayebo. Mayebo. Brisé. Aladi brisé. Utara firme makika. On dirait Kantani bomba. Ya zaga msisi arabe ya de sanda ya ndai mandere. Ni da sio na sio for me sande. Wana sio sio ndege tuzao sana kalao. Yese nasa le nasa patro sana na kabu. Ah, te sigo peno songi seno. Ah. Mama wana. Me Nairobi. Ngana so comprendre te. Patron ngayo ya sika. Afingi tipi moko roi des animaux rikolo ya mama wana. Tipi wana. Mama wana vie moko yaki awa afingi roi des animaux hata maneti mwamu la hii njoto mwamu kebo. Arobini na mama wana oh le troisième épisode. Donc c'est que mama wana mibari bele. Leri yuko saraka na ya saraka kana patron ya ngai. Ngadiose. Ngalo bisaka bana to bana ngalo bakas. Kadi kubusa ngilo wana te. C'est monde est
merveilleux. Pourquoi on doit se monde merveilleux? Parce que tu n'as pas comme ngai. Maman na biso wana uza kumona ngai. Ya ga kwa parapluie. Soki na mbula ati yango. Soki moi atika. Soki ilanga po ilanga za madi, soki za kanila ya nezi mbele kutia so parapluie. Sagwa ki pasute. Lokora ndio ndenge tokolo bakasabi ndima. Kasabi ndima. Auti na kasio. Kasio wana uti akota ke poa. Asalaki escroquerie mbali. Oh, tikalo baboy. Daroko oba kota na kasio. Tuzaleki usala na ngai. Daro. Asalaki na mistiki kula ngai. Lubana. Siko daro wana azongre. Akamati mama wana siko daro amza daro asalaki escroc. Mafia store. Bakangi bakumomba revier bakangi kura recevoir balba recevoir restaurer bakangi baro adingi mibari atari yoro kura sala fo yoro sala forme ya mutute tikalo baboy ngapa tapsa mona kura zibi ya soro mazibi tikalo baboy daroko oba kota na kasio tuzaleki usala na ngai daro azaleki na mistiki kula ngai lubana siko daro wana azongre akamati mama wana siko daro amza daro zalaki escroc mafia store bakangi bakumomba revier bakangi kura recevoir balba recevoir restaurer bakangi baro adingi mibari atari yoro kura sala fo yoro sala forme ya mutute tikalo baboy ngapa tapsa mona kura zibi ya soro mazibi ututanga na class toza kwa mengabe nande suka na bayaya me yebi banzere oyo ya kote wana nyoso wana ngamna oningi sabangote siko yo azama ndima atanga yo sokina sanje forme nanga alinga kaka boya ko remote hayibite lona ko utina kasho sana esprit sika tango sikusimba ogomera ye atangomera anokora bidimande moko omega ye siko bon tout ça ngana fore yo saraba animation sera na kumeka di dara ko ngo bonga ko kate ditu na bia ene bo sara kana daro aswa kai kasi daro wana ndu sai nga domestique ko ngai boy are atwa yepi mwas na mumbare na kasho me ba mumbare wa c'est de merveilleux mais de mekai na omega mina sori yo ya mo kona sari na ufa sasa kana sabato na sabato ego simba na sabato ndinga saona mesana na batipi wana soki ka yibu iba ngana bandi ba fasi ona yo banusanga découragement enta na sama ye bonjour Oh, salut. macharopa Sans souci. Mais le tika moi. enta mwana mama Sans souci. Sois gauche. Bon. Yoka. Sans souci. Wana nini? Wana nini wana uzosana? Singa yoka la wibakate. Force mwana mama ni bosi. Yoka la zawa kuraji saringa. Sois droite. Baisse-toi. Forcez-moi la maman. Ça suffit de connaître sur ça la ligne. Et là on est ça va. L'amour nanga. Ayo, sans souci. Et pas même connu. kasi bongo Et pas même connu sans souci. bongo bana mkoloni daru wana zaraga Ah. Sans souci. Au courage les lots hein. Tito taraman tito izar kura wana zaraga Mais sans souci bilo ko nyoso yo sali. Oyo nyoso tu ba défiler yo sali. Ngai na linga yo. Yo penza sa souci ndeko tene mi wana kapenza na lingi yo. na kuite Na ilo ko ni. na lukure za mbafiri me basino ko tamsu do bali na kuite Mais sinon ta bombela kiwa. To saraki programme agi suku yo ye mara moko litoi. Iacha na litoi. Sans souci à partir ya lelo. Na usala na yo. Soki olobi clarté tango na kozonga na pourquoi na yo na mosi na yo. Donc il nous dit que bino pa ya ba bagati. Soki olobi malamu te na moni sans souci sakana na pingi. Ya sono sans souci mutu lokola
biso kaka ndenge wana Mama, excuse. mama ngakutwa ngane te Excuse. Depuis la première fois et la dernière fois, suspendu. Vous savez, mon makambo yodo grenga. arrive fa bagrade cheffer Siko, yo sala nga courage de décourager ngai. te ngana sindiare fo ekomaka bagrade cheffer foko longwana makambo Le ne bete que tu roi, c'est pas que misi abukana na lobaki no force yo ozobukana yo mpe na kamwe yo moto abukani de oyebili opesaki soki ndenge nini ndenge nyonso voilà namoni kaka ye moko asali neti alebi aseki aldi azwami to vérité kolai Oriyo yibisa ufuninga tuki tusale comprendre pour deux joyeux. Ngale utande wa tête. Tout frère, tout. to vérité bonadi sasa ekolo sazusina amona bayuma kwa bango te mere wana azalaki intap mbara moko adimaki me ye oui Kivu oui nani oh mais comment je rends nga boy les chatouins oh Attention. ozokamala kwa soko Simon Nzele nini alikamni Qu'est-ce que tu fabriquais ici là? yo fabriqué yo nani Attention, tu n'as pas mon domestique ici. oh nani toi quoi Tu n'as pas mon domestique. J'ai laissé un domestique ici. C'est sans souci que j'ai laissé ici. Tu n'as pas mon domestique. muninga nanga Attention, ne touchez pas encore. yo nani Est-ce que tu connais les propriétaires de cette maison-là? est-ce que yo mukoranda Attention. nini santi po mama ye ozwa zifra oe ni bademitura nini ozosala ndako ya bato yo empori boye me koma patro 2 minutes que se cifre encore mais quelle importance Mon pépé, l'argent que j'ai laissé là-bas. Donnez l'argent que j'ai laissé. J'ai resté au cachot pendant 1 semaine, 2 semaines. Tu as passé beaucoup de temps là, tu n'as pas venu me voir au cachot. Hein? malade. Ah, tu es malade, tu n'as pas venu me voir parce que tu es malade. Ndia Fofana. Hello. Hey. Andi mukekeni. Ambralam na sa fakarolomi. Fakarolomi ni Mussolini Diallo. Hello. Isa fakarolem? Fikum? Hey. Comment tu as venu ici? Tu n'as pas venu pour le problème de Diallo. Diallo. Ah. Il a akralen na sa fakarolem. C'est le magistrat. Fikralin Diallo. Fikralin magistrat Diallo, les faire de Diallo. Maintenant tu as changé les magistrats et affaires de Diallo. Je suis venu ici pour ton problème. Et alors? Pourquoi tu as changé maintenant? D'abord, ton problème c'est très grave. Moi, je n'arrive pas à arranger ça. À moins que lui-même, le président, vienne ici et arranger ton problème. Parce que moi, vraiment, c'est impossible. Et en plus de cela, j'ai appris beaucoup de choses. Quelle chose tu as appris? Tu as volé, tu as escroqué, tu as fait n'importe quoi et tu as sali l'honneur de notre pays. En plus de cela, tu as sali de plus l'honneur de l'islam. Tu t'es fait marabout.
L'islam, ce n'est pas un centre là où les escrocs ou bien les voleurs qui viennent raconter n'importe quoi, avoir n'importe quoi. C'est vous qui abîmez. Si tu es mon frère, tu es venu pour arranger les affaires de ton frère. Tu n'as pas parlé de maraboutage. Ce n'est pas les affaires de toi. Fofana. Diallo. Ani Moussolani. Mon peuple Moussolani Diallo. Pourquoi tu as pris les femmes du monde? Il a créé le sifi mon peuple Ouralani. Ndiaye Ougafrela. Peuple Ouralani. Ndiaye Ougafrela Idriss. On l'a qualifié Idrissa Sakrolomi, les femmes là, tu connais. Comment tu es venu, tu connais les femmes là? Il a accroché Sakroleni Zaï. Ougafrelani mon peuple. Sakroleni Ndiaye. Moi, je ne connaissais pas d'abord mon peuple, je suis venu ici pour ton problème. Alors, tu ne peux pas m'incriminer directement comme ça. Pourquoi tu es venu pour les problèmes de Diallo? Maintenant, tu aimes les femmes de Diallo. Mais où est le problème? Voilà. Où est le problème? Voilà comment tu trahis ton frère. Si tu es descendant de Mandeng, si tu es les frères de Balakouyaté, si tu es réellement les descendants de Soundiata Keïta, tu n'as pas à trahir ton frère. Ndakra le dialogue. Ndakra le dialogue, tu as menti. Ce que tu as fait, tu trouves ça, c'est une petite chose. Alors le problème de mon peuple, donc, c'est pas comme ça. Avant de s'offrir, il reste des vocabulaires. Loba na lingala, soko koloba na lingala na yoka malamu koleka. Oyo darote. Diallo? Abimi pendat, oyo daro na mtanyo ko lingala. Wana telemi wana ti. Daro. Ya. Yana. Sans souci. Aïe, c'est ma faute de continuer. Il y a dit continuer. Souci, ça, tu n'as pas censé. Bon, toi, tu es censé. Tu n'as pas censé. Sans souci. Et toi, tu es censé. Attention. Attention. Sans souci. Si tu continues encore maintenant, je vais prier Allah. Je vais prier Allah, tu mords maintenant. Allez, écrivez ce que vous attendez sans tenir compte de votre écoutez, il ne faut pas impliquer le nom d'Allah dans cette bêtise. Hein? Est-ce que c'est ton affaire, ça? Là, il a. Et n'oubliez pas Mohamed Sissoko. Les affaires là, ce n'est pas les affaires de toi. Problème est allé en Ghana. Problème est ça, problème. Mais tu es problème comme tu es là, c'est problème. Il m'incrimine ici parce que donc il trouve tout ce qu'il a fait, c'est bien. Pourquoi tu es venu, pourquoi tu n'as pas défendu les affaires de moi? Mais j'ai défendu, j'ai trouvé le maître. Il m'a dit que c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne connais aussi pas les lingala. Comment je peux parler? Tu n'as même pas passé. Il ne faut pas oublier ça que tu parles à un représentant des autorités de notre pays. Voilà, tu es venu maintenant, on t'appelle et tu parles. Attention, je vais prendre la gauche. Il est très dangereux, même dans un pays étranger. Voilà. Il a créé l'initiative. Patron, la même à gauche. Allons voir. Azali lukula mutu te. Mama na ngai alobi ye moko alongwa. Dingala ko c'est fait aller. Daro. Fofana. Tout va bien. Dis. Non, attendez. Attendez, Fofana. Dis, Ngaï Fofana. Non, attends. Tu connais mon frère là? Daro. Non, et souci sans. Dormi. Quoi? Dormi, revanche. Attention. Ça, c'est autre affaire. Attendez. Disais là, yo za usaka na mingi. Mpo kenda kana kasho na pesa yo mbatate, siko yo zero za. Tika ko. Brado. Voilà. Obiki. Bandit. Et sérieux. Sabotage. Voilà. Tu n'es même pas fort. Ok, on va couler le fiam d'abord. Laissez attendre. Bandit. Oui. Kira, André. Salam alaikum. Nini yango susu mareko nini yango? Il est là. Nani yango il est là nani? Mais mon frère. Votre frère qui? Mon frère Diallo. Regardez là. Dis. Zongana maremi. Des citoyens. Ozoloba ki mpende, ozokota kabuye na tapia batu zoleka. Okobanga te. Nini? Moi je voulais savoir s'il est là, c'est tout. Qui? Parce que moi cause avec lui. Qui? Mais mon frère Diallo. Dis. Yaka. Vraiment. Nana moni mpenda munzun. Nyanzunzu boyeti. Mais yunzunzu boyende gani. Voilà, Azabundim. Il est là. Yozwa. N'arrive, hein? Diallo. Oh, Diaroni. Diallo. Attention. S. Quoi que? Diallo, il est Diallo. Je clique.
Frère. Frère. Regarde. Sans souci, ça va? Pas boss. Salam alaikum. Zira. Yo, ça veut dire le Tibio yibi. Mananga. Ntambi la ngata pese souciance aussi yo mona bandimi. Diallo est là. Na aussi. Tikai. Tibio yoko. Tawa na yipsa na bada kutoka fimbo. Komanda za utinde daro na pesa ngapi? Fimbo. Tikai. Yeyo. Yoko. Citoyen. Citoyen. Ose citoyen. Citoyen japonais. Mais ça se comprend. Azunzu pedama yesu. Bon, c'est quoi Ndakara ngo silate. Oza ko lubanga Ndakara silate. Mais il est là, toi dis-moi. Fimbo bu pesanga. Aujourd'hui, toi et ton ami Daro, vous êtes mort. Diallo, toi et lui. mais pourquoi moi? Diallo, Japonais. Viens. Voilà. Toi. Nzunzu. Vous avez bon dire, quand je dois rappeler. Nzunzu. Toi. Nzunzu pona nini? Voilà. C'est assalamu alaikum. Mama nangai. Babeta ka fimbo batoyo. Mais appelez Diallo. Alors Diallo. Voilà. Diallo. Nang def. Nang firé. Assalamu alaikum. Ça va? La maison. Ça va? Alhamdulillah. Tu le fais? Voilà. Alors comment ça va? Fofana. Anye faka anuka ngasi. Voilà. Fofana. Voilà. Il a venu ici, il a pris les femmes de moi. Mon bébé. C'est là. Agnam Solani Diallo. Oh. Pépé, il a pris. Voilà. Sans kunkela, sans kunkimbele. Mbulukulu. Fofana. Voilà. Mon bébé. Aham Solani. Yoka kipende. Mais lui, c'est un avocat magistrat. Il n'a pas un frère. C'est pas un frère. Il n'a pas un frère. C'est pas un frère. Voilà. Lui venir ici pour les livrer toi. Mais lui ne trouve pas ça. Voilà. Maintenant chercher la femme de Diallo. Oh. Maintenant, Fofana, on va partir. Oui. On va chercher et... Bon, attendez. Aratiwa. Voilà. Attendez d'abord. Le problème c'est ici. Maintenant... Maintenant que j'avais pris, tu vois l'argent là. Là, t'as rapproché. Marabout. Voilà. Alors, l'argent que voilà l'argent de maraboutage. donné dans la communauté. Alhamdulillah. C'est toujours là. C'est fructifié. Voilà. Alors, comme tu parles, faudra que je te donne l'argent. Voilà, tu donnes-moi là-bas, c'est payer les tickets pour rentrer. Voilà. Parce qu'il faut... Ndrissa Ida est là, mon frère. Et C'est un diable. Agnès Fana Komo, Anekiha. Agnès là. Et... Voilà. Aneki. Alors le Aneki. Et Siri, ma baby, casse. Rentrez. Pourquoi on oublie Aneki? Non, Voilà. Vous allez payer ticket, vous allez payer douane. ça c'est autre chose. Allez, rentrez là-bas. Bloquez. Viens, dormez. On va arranger. Dormez. Attendez d'abord. Mon ami, moi. Attendez d'abord. Non, voilà. Attendez. Fofana. Kangaya Abudusura. Yakudusura za mke mingi. Azamuke. Oyago bloqué ya monene. Voilà, attendez d'abord. Viens. C'est ça. Voilà, attendez d'abord. Viens là, yo. Fofana. Oh, voilà. Ok. Kangaya mke yakudeka. Fofana. Voilà. Attendez. Ça suffit. Voilà. Attendez. Parce que le problème que nous discutons ici, Bon. sans souci, est au courant de ça. Tu connais ça le problème? Regardez. Vois bien. Allez. Yamugadu Soriko. Est. Simonga Jadavara Karago Diallo. Ndiaye Fofana. C'est un grand problème, ça. C'est un problème de sentiment. Il a chronifié comme mon pépé. Sentiment.
Vous avez escroqué. D'abord, Fofana est là. Il a disparu au pays là. Il y a de cela 5 ans. On ne le voit pas. Il a tué, il a escroqué, il a volé. Et maintenant, il est venu ici. C'est un pays qui ne nous appartient pas, bien que nous soyons les Africains. Tout ce que vous faites là, ça n'honore pas le pays, ça n'honore même pas l'islam. Et surtout ça, au nom de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de Dieu, envoyé de Dieu, serviteur de Dieu. Maintenant, votre problème, vous êtes comme ça en soutane avec tout, avec des tasbirs comme ça. Mais vous êtes là pour salir toute la communauté, tout l'islam. Je ne sais pas, vous allez dire que toi tu es venu ici avocat, tu as pris mon peuple, tu as fait n'importe quoi. Ou là, c'est Koroloni. Ça c'est un problème de la femme. Moi on ne m'a pas arrêté. On peut comprendre, on peut me conseiller, je laisse le problème. Imra lana safa Korolani Diallo, ou Gafrala Fofana. C'est comme. Ndia e Fofana. Diallo. Anye fikama ono silekaba. Nanye ani nyefaka wandembara. Mo pepe msolani Diallo. Ono lifika ano akina avocat. Ne fika kokumene laho. La kraleni. La kraleni la. Ndia e Fofana. Diallo. Tu as venu pour défendre les affaires de Diallo. Maintenant, au lieu de défendre l'affaire de ton frère Diallo, tu as changé pour prendre les femmes de Diallo. Est-ce que tu es un frère? Si tu es descendant de Manding, si tu es descendant de Soumaoro Kanté, descendant de Sondiata Keïta, comment tu peux trahir ton frère et tu as pris les femmes de lui? Tu connais mon pépé, on t'a parlé de lui. J'ai fait les prisons. Ce n'est pas les affaires de toi pour entrer dans les maraboutages. Tu n'as pas venu ici pour faire la loi en contre moi. Tu es venu pour défendre l'affaire de moi. Pourquoi maintenant tu as trahi? Fofana Ndiaye. Diallo. Anyefika anofina olokakamel. Nani Anye Nyefeka. Nyefeka Wendembara. C'est rentrer au pays. Ce n'est pas un problème. Pourquoi je peux faire le pays de moi? Les affaires de femmes, c'est affaire de femmes. Mais tu ne dois pas attraire ton frère pour les femmes. Anyefina. Ndiaye Fofana. Fofana. Ah. Saloni mon pépé Onan Diallo. Là comme ça comme. Ah. Saloni, toi tu es magistrat, avocat. Tu es venu ici pour délivrer Diallo. Voilà. Tu as changé. Nous, tes frères, nous ne comprenons pas. Tu es un mauvais frère. Mais Allah et Mahomet son prophète. On a décidé que Diallo rentre chez lui. Il va rentrer. Tu vas laisser avec ta femme, mon pépé. Diallo, toi tu ne vas pas oublier que tu vas rentrer. Il faut que tu achètes les billets d'avion. Il faut que tu ailles vivre là-bas. Ça va nous l'argent que toi tu me donnes tout le temps pour la communauté. Voilà, les finalement, les 50 kobo. Voilà. Diallo. 50 kobo, ce n'est pas l'islam ça. Il faut corriger le langage, il faut corriger les mots. L'islam. Ndiaye Fofana. C'est vous qui salissez l'islam. Ndiaye Fofana, ça ce n'est pas les affaires de toi. Mais là, tu es venu pour défendre, tu n'as pas défendu ton frère. Toi tu es avocat, tu es magistrat. Tu es venu pour défendre les affaires des femmes. C'est fini. Voilà. Le problème qui est là, tu vas rentrer. Ça n'a pas refusé. C'est pas le problème, c'est pas refusé. Moi, ça n'a pas refusé. Bon, parlons de la communauté et après, Diallo va rentrer au pays. C'est ça. C'est ton problème parce que tu veux rester avec les femmes. Voilà.
Alors, les communautés a fructifié l'argent que toi tu me donnais toujours. Toi tu pars demain. Moi je viendrai peut-être dans 2 jours aussi. 3 jours. Les problèmes. Même les mêmes jours avec toi parce que... Au Fana, tu vas rester avec les femmes. Tu vas rester avec les femmes. C'est un grand dialogue. Mais ça, c'est vous oubliez l'islam. La soumission à la volonté de Dieu. Toi, Dieu. tu es représentant de l'islam, tu as pris les femmes de autrui. Ça, c'est autorisé. Ça, c'est un problème de sentiment. C'est un problème de sentiment. Ce n'est pas dans les religions. Hey. Mon pépé. Ndiaye. Likambo ajaliawa. Ayibi likambo. Akenda shika. Aluba ifai babuti na ye. Ndiye ya lingingai. Diela kuma lubi dielo akenda. Ajaliawa azalaki. Yena fofa nao. Inda karala na sef alim singa mwa muke munoko na mbuka azali kubima bongo awa akaiba mumi bali lobby Bazoki na mboka ils vont rentrer dans c'est ça même le problème qu'il a akiye pa ina babuti na bino lukula buzali wana bangu bakina babuti na bino alubi alingi mu pepe kasi soki alingi mwasi atiki mwasi akina na mwasi akene na mwasi comme c'est alubine ye azali avocat azali aventurier était le pour le dialogue asali honte mpona lingumba na biso asali muyibi mpona mbuka na biso likambo ajali likambo ya mutu moko kasi sika wa likambo akomi mutu nyonso akomi na kati ya likambo wa ngai na ye epai babuti na yo balubi bakei na yo epai na biso ok nange mpe na bino mais bateka lupango wapi la parcelle ici nateka lupango oyo oui tu vas vendre seno antoko ndiayi vraiment soko nayebi so bavantire na lupango kokondima te to kokobanda yango sikoyo ti lobi na ntongo atiki wana alunini wa aventure lokola aventure ya tente ou aventure ya nini yolobi wana lupango oyo eza na makambo ebele ndenge nazoki lupango oyo antuka moya koteka yango eza te njali obomaki bato te nabomaki motu te me oyibaki yango te nayibi te nayiba ndenge nini kasi moya kolobela sokola bandi koexplike tokokoma ti lobi na ntongo otomona moye te moye nde koteka lupango eza te me yo olobaka kaka boye oloteka lupango ntango mosusu oza na mwasi no mosusu kuna bonga siko na mwasi ajali te mais dis qu'est-ce que c'est on cause ici d'ailleurs alobaki asa moto oui luba na ye ajila mwa muke ajali na lika muke asilisi awo luba na ye ajila mwa muke zela mwa muke fatwa zala likambo Petit, ça va, Nathalie? Ça va bien. Massoumou, André. Et Tala, qui est de toi et de moi depuis tendance. Voilà. Massoumou, voilà la maison, Kamatabu Kolopangu Tokende. Pour Mamoyo Sakayonga. Hey! Asilisi Banganda Mionse Kisasa. Tamankwene. Petit frère, tant que vous finissez dans Zalaki. Moi, je suis le roi des animaux. Un cadre du parti. Un homme de ce pays. Un grand Tamankwene. Petit frère, tant que vous finissez dans Zalaki. Moi, je suis le roi des animaux. Un cadre du parti. Un homme de ce pays. Un grand Zahir comme notre pays. On doit insulter par cet individu-là. Na cadre parti, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Le roi des animaux, moi et pas le mondial. Les oiseaux, mais des animaux. Un type connu dans tout le monde. Non, 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 non. Maman, Vénos, Bilafi. Vénos. Alobaki des animaux, yo roi d'hippopotame. Ça va petit. Non, attends d'abord. Les clients. Vénos, Bilafi, nous te consommons le pain. Petit franc. Bon, merci. Même te comme une garde civile, devant les commandants, tu défends, tu dis non, viens parler, va finir. Tu parles de tout à la client.
Il est Kazali. Il est bon. Il est sous Alinga Somba. Alinga Somba le pango yo. Yifi Mongali. Azali Mapatu. Donc parce que vous voyez le pango. Oh bana ki na Mapatu okokaki ye. Mais ça. Okokaki ye. Akibi okela photo de commerçante munene. Okokaki ye. Non, le Congolais Kouka Michel, il veut aussi acheter. Oui, Azali. Azali Michel ndenge bina bolingi ko sala mafu. Mon papa Yibisanga Azali boulanger ateka kama pa. Comment tu fais un gens comme ça? Tu es imbécile là-bas avec Yo no baki ye roi d'Hippopotame. Je le mets à sa place. Dis, tu connais pas que cette femme est mariée? Et voilà son premier mari. C'est le propriétaire de la parcelle. Dis, petit, à la patrouille. C'est lui qui est le propriétaire de la maison. Citoyen Masumu de Prende, Meka Okangama, Mwana Mama. C'est lui. Hey. Ah bon? Yo, c'est le Sibanganda, Kotambula partout. Qui a commis Kutunanganda, Bakasangur Kokoma? Oh, ça démord comme elle. Oh, Tamaka, comme elle. Oh, Nakumela Banganda Boy. Une femme comme ça qui ne peut pas se respecter. Condition féminine, et WAP. Ceux qui passent sinon, c'est Azaïr Bazaki le Kolayo. Heureusement, il y a toujours des meetings et des conférences. Non. Donnez les livres. Moi, je prends les livres. Comment tu faut le parler? Patron, tu connais la place. C'est combien de récessements? C'est ça. Toi, pour le pain, on va la parcelle. Écoutez d'abord. Il faut arranger les problèmes. Écoutez, il faut arranger les problèmes. Jeune homme, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Sans souci. Même si je suis mort, cette appellation-là de jeune Roi des animaux. Prends. Je pose ma carte. Écoutez, tu dis, on a insulté les VBA, les mondiaux, les cadres du parti. On est exécuté de événements. Et quel que vous pas? Quel est ce? Affaire sur des fois. Coca. Affaire roi d'Hippopotame. Ah, petit frère, pardon. Citoyen. Ah, l'oubli, c'est une perte de la mémoire. Des camarades. Est-ce que ma camarade ça y est yo? Ça, on appelle ça, ce sont les kangourous. Tu fais comme un kangourou, ça. Voilà, un jeu public. C'est les kangourous, ça, on appelle ça. Un jeu public. Viens dans un noté. Dis, prends d'abord les livrets. Mais ça, c'est quelle façon? C'est prendre note de votre conspiration. Non. Mon pépé, n'en a accueilli. Je ne savais pas que c'est une femme mariée. Vous m'attaquez comme ça, il faut demander le problème. Ah, bon. Mon pépé, est-ce que tu m'as dit que tu étais marié? Tu m'as trahi, maman. Donc, Moutamoudou dit. Non, donc chez vous, les femmes mariées portent des pancartes. Où ils font des banderoles. Femmes mariées. Femmes dans votre pays, c'est ça. Il faut d'abord demander l'entourage. Demander dans le secteur, demander dans les quartiers. Quelle est cette femme? Quelle est son état civil? Oui. Mais toi, tu veux comme ça prendre les femmes d'autrui. Mais tu t'as arrêté? Patron, oui. Massou Mongana Keïa. À cause de ton client. Moi, je m'en vais. Insecte. Est-ce qu'avec cette beauté vraiment, même, est-ce que je peux me maîtriser vraiment comme ça? Excusez-moi, je vais maintenant. Apesinga biloko nanga akena mbasa. Nani apesa yo? Balokio, maladi. Fièvre. Puru, fièvre. Ozwami. Yakawa. Ngadeda. Patron. Na libanda. Sans souci. Patron. Libanda. Libanda. Sans souci. Libanda. Na barabara. Badios. Oh. Libanda. Libanda di. Sans souci. Excusez-moi, mais citoyen Mwana Mama, comme on vous appelait ici, Mwana Mama, moi je vais trouver maintenant le consulat pour ce problème. Mais ne m'incriminez pas. Je ne savais pas que c'est une femme mariée. Mwana Mama. Sans souci. Maman. Yakana mulangi moko ya skol na ver mibale. Masu muvandati. Mifanda
Yo, est-ce que vraiment, ngana yo pour nous livrer, na yo pour nous le battre? ata likambo ezali soko problème ezali ata kutubasi yango basalaka okomi lokola taxi oyo alingi amati mosusu akiti mosusu amati donc okomi taxi c'est ça vanda nano ata taxi bisi ata bopesi nga bakombo ba Iveco nyonso wana eza foti na ngai te foti nyonso wana masumu soko otali bien Iveco kaka te mbola ope yo kaka parce que oza partout oyebi très bien que nga nayebani quand même nayebani vanda nano masumu vanda nano ce n'est pas possible alors oyebi très bien que nga nayebani alors ozosala makambo ezopesanga soni vanda nano bon osala noki lukila nga livre Maman, patron. Parce que les temps il y a directement toqué retrouver client ou take out. C'est pas possible en tout cas. Maman, tu as dit tu as dit mais c'est d'ailleurs il y a un ding à riwan. À côté de Barat. Mais aïe c'est na quoi na côté de Barat, c'est na bandage. Ari no tuni moja au comme oh di odinga. Odinga. Patron, bon appétit. Non, mais vraiment. Sans souci. Voilà, on se retrouve à on dégline. Ya on va faire un ding one. Oui. Bon appétit. Buvez-vous. Mais na soyo gayote. Kasi mela nano kitsa motema. Na sengeli yo score. Melo kitsa motema te papa to loba problème ça te ikamo mabe za wana. Et puis ozola ta bilamba mwindo zana deuil. Hein? Vraiment yo. Donc ozana deuil et puis ozoye bisanga ite. Deuil wana to siko na nzela jiro kolongola pili fete yango ebonga kite. Hein? Oh di. C'est ça. Vous avez quand même moi si à Mouta Yebani. Mais ça, société, comment on l'a dit? Téléphone patron ici, il y a eu ici là, il y a va. Son patron, tu as un peu de quand tu as mes collègues, mais ils ont mérité. Évitez. Oui, ça, mais ça, patron. Tiens, ils ont ça fait le monde. Allez, dans ce mandat. Buvez-vous. Masumu, la lata qui pile yawa. Tozaki na makambo na moninga na biso. C'est si là que masumu ata na zoki problème. Okoko ya pour assister ngati. Est-ce que yo yebisa kinga? Est-ce que yo yebisa kinga? Alors tout ça, ce qui m'a camouflé, c'est ce qui est bongate, albazo le bagaka, tala moi c'est. Ata yo moko masumu, baninga nyosu na kati ya pete bazaki na mibai na bango. Ata nga na salaki mabe, na komi taxi mene, na komi taxi bisi, na koma taxi. Nyoso wana masumu ngana lingaki yango to yebike. Yo za mbai na ngabu mwana, ozo yeba ngo bien. Ozo mbai na ngabu mwana. Na kokombosa na ngo ata mukolo moko toujours yo. Oh nini susu. Mais aussi razaki mabe osoki. Na solo bana makambo solo quand même. Soki bengene vraiment. Bongo masumu zo mona. Motema na ngata na vanda kito kabwani mengai na makambo te mutu nyoso za kotia zuwa ya kosala makambo wana ezali bali ya kotia songi mwana mbali wana. Banda bali kotamula na mwana mbali kukami nani kuka Michel. Ebale akomi na so comprendre te so. Oui, tu moto za kosala ina so yeba te. Kuka Michel c'est notre ami et puis te coller na ye ensemble. Kasi ya pesa ka yoba to ya bien masumu. Non, mais kotia kombo na kati te. Na linga na boye ki. Même Bertrand kotia kombo na kati te. Bertrand na nyango lisusu wana. Ah mais si ba miso to kola na bango ngana yebiete ngana yebiete. Ah même André Osungu dans un groupe ba to 5. Faut pas kotia ka biso na kati. Biloko nyonso tu wana ngana koloba no masumu ngana lingi yo. Koza mobali na ngai ya liboso tango nazaki mwana muke. Me kolandaka makambo ya ebale wana te ebale ko tia poto na kati ndako. Bon sikoyo nakanisi to yokani, hein? Donc ngai sikoyo omoni que pona makambo ndeko na ngai zala ba camarade to kole na bango atako bazalaka na ngambo kuna toza bandeko tokutanaka ndenge tokolaki
alors yo mpe okota na makambo na biso te ndenge olingaki koyokisanga soni mais ndenge olingaki koyokisanga soni c'est quand même eza bien te atanga moko mpe na constate ke eza bien te biloko atengwa eza bien te c'est terrible masumu masumu tema tokende nabi tema tokende finalement donc kozala kitoko mobale kitoko na kisasa oyo ekomi makambo vraiment yo na bai na koza buka le pongo komi na komi masanga yo est-ce que nga nayebisaki yo teke nga nazalaka na mwasi masumu abinini bandela place na yo nayebi kaka scale technique naza koyebi so tous les jours scale technique mokolo mosusu na kopumbwa yasola masumu kobalanga bavio ya biso ezaire oyo ezala bakompagnie oyo mibale tozalaka nango awa oyokaka te ata elongwe na kinshasa eke na lubumbashi eya kolalaka na kinshasa ata esali kuna scale technique nga nayebi kosala epai na yo ozolanda nde mwasi oyo onanisu mwasi oyo asola masumu naseki yo namoni oza mobali te mwasi akomi baboyi na yo baboyi oyo bazosala mosala bakomi mibele ya mwasi na yo ya solo wana baboyi baza bato te baboyi baza azosala na ngai asa nomena oyo saka na ngai te nayebi yo nayebi yo te alobi baboyi botikana na makelele mama na ngai tala nayebisi yo malamu ke ezalaki scale technique tozoyoka mokili makarama ya so namoni ke bino mibali oyo bokosaka basi ezali yo parmi mibali bakosaka basi yo bozali na kati ya solo mama okende te soko baboyi yo tika natikeli yo alingi kaka pako oyo akozongela ne kaka ngai batelemisi yo mpe batelemisi nga nazali te me obotaka te obotaka te lokuma mwasi ezali fozala mwana basharme eloko nini basharme no baboyi basharme moniato wana tobengaka basharme we basharme yango basharme moniato mawa mingi naona mobali naseki bino mibale naseki bino mbale likambu te lelo wangani ngai lelo wangani ngai na regrete mi kilo te oyebi ke ndenge atikeli lopango ndenge batikeli ngai masumu merci na yo merci na yo me masumu kono komona kuna ngai mpenza mobali aboyinga ndenge oyo nameli lini wana mpe bapekisi biso tokoya lisusu memokongala komona masumu tikala libela merci nga na kei soko baboyinga ndenge baboyi yo nameli poisson merci mingi sokaboniyato moto baboyi boyawa bino mibale botelema wana bon bino mibale lokola nga nazongi na ndako na nga naza na besoin ya mutu moko kaka boyoka na bino mibale soki nani akotikala na nga bopusana wana boyoka na bino mibale boya kopesa nga réponse masumu yana yana nini lisusu apene na ye yaka nanu kesili yango masumu yaka nanu eske kaka bato nyonso tobayoka kaka biso tokosola makambo biso tokosola ta yo bon di boyoka ni ndenge nini sans souci zongisa réponse toza na makambo mosusu akosala boyoka ni ndenge nini toyokani biso mbale tokokora bokosalaka bino mibale masumu yaka nanu mais finalement alemi todwa ke kaka mwasi aleki pale okozanga ndako me oza na mwasi Laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber.